nabotama bongo te nabandaka koteka alors moto aye kopesa nga mbongo ntango nafungaka mbongo wana boye epesi flamme na miso alors miso na ndongo eza boye nazomona na ngai yo te nasoyeba te nakoka makelele bato bazoloba nayebi manche ya bato te eloko esali na liboko eza nini? Infection. Mardochée kozolanga infection na tombola liboko batala nanu infection nano ke hôpital te depuis infection ngebani Dans la quête. Afele pambe papa zate nana kozalisanga vinanga pase nazali mokili yango nini mpona mona pasa boye nazali mokili yango nini mpona merite pase oyo pasa motinda bonga kokananga te vinanga pase bandeko balandi ya Evi Télévision napesi bino mbote ebele nzamba mona papa mbola bino bana nzambe nyonso shalom parce que vous accompagnez biso de partout, de tout ce qu'on fait, vous nous accompagnez et que Dieu vous bénisse de partout encore une fois. Nazongeli bao ya yokani télévision napesi bino mbote bao bolandara biso na mokili mobimba. Baoyo ba maman oyo na ba papa oyo ba simba makana motema na bango makasi pona ko soutenir ba œuvre nyonso oyo ezali caritative to ba œuvre nyonso oyo ezali pona bénéfice ya ba orphelin ba veuve ainsi de suite to yoko pesa bino mbote à chaque fois que mona nga liboso ya télévision na bisaka bino cause oyo to telemelaka mingi liboso ya télévision zalaka baoyo nyonso bazali demi baoyo nyonso bazolela baoyo nyonso baza na posa ya lisungi na bino pona lobby bakoma ba indépendant pona lobby na effort na yo na ye na ba auto ana nyonso tango yo kolelela nzambe se rappeler na acte moko salaki quelque part yango lelo tuna kotambola wana to ye quelque part na orphelinat moko boye boko yoka ba détail nango boko mona bino moko mais bozali ko mona déjà que je suis entouré des enfants. Je suis entouré de certains parents oyo ba dirijaka bana oyo mais kasi cri d'alarme eza makasi parce que les conditions que vivent ces enfants maman kanisa koza na mwana ya âge oyo na ndako na yo et qui vivent de mêmes conditions que ce que ces enfants sont en train de vivre maman oyebisa biso nini est-ce que kolala pongi soki mwana olala bien te est-ce que yo penza okanga miso soki oyebi que mwana na o aliete banda tongo tipo ko aliete aza na solution ko liate ape na place akokende ko senga te nandimi te que une mère irresponsable ou un père responsable akolinga yango nakondinga ba pete que papa moko to maman moko responsable akozwa mbongo na ye akotiongo na masanga to neloko mususu sans ko aider mwana aza pembeni na ye aza na kolia te aza na ya komela te nandimi yango te tous ceux qui nous suivent nayebi que bosala kango te nayebi que toujours vous êtes là dès que nous crions vous venez pour aider ces enfants kokota na makambo o bosala quelque chose voilà pourquoi je suis là. Natiki bino na nubo observer bino moko ce qui se passe dans cette orphelinat et puis après nakoya nazo responsable moko ameka ko expliquer biso mo qu'est-ce qui se passe ici. J'ai des larmes aux yeux parce que je connais d'où je suis sortie wapi na uta nani nazali kino lelo. C'était un combat de tout le jour. Et ça combat à chaque jour il y a tout le jour parce que vivre n'est pas facile pour un orphelin. Vivre n'est pas facile pour une orpheline parce que chaque jour il y a un combat moko immense sans fin. Parce qu'un enfant qui a ses parents, il se dit non, que c'est pas maman, non, que c'est pas papa, non, que c'est pas papa Kouloutou, pas maman Leki, mais un orphelin abandonné. Ako senga nani? Nani nda repesai? Azana droit wapi? Parce que chez ta mère, tu peux crier, tu peux bien crier pour dire que non, maman, ngana liété depuis ton pourquoi tu fais ça? Mais orphelin, oh, ya senga nani? Les images que vous voyez défiler là, moi, na âge wana ko senga nani? Yango to sengi bino na sensibilité nyonso bozalaka nango na lolenge nyonso bokota makambo na biso bokota yango nzamba kozanga te ko pambola yo kota makambo oyo papa mama koleka te et toucher motema na koleka te. Fais un petit geste, tout ce que tu peux faire fais-le. Numéro est affiché au bas de l'écran. Mais natiki bo observer bino moko nanu qu'est-ce qui se passe ici et puis après nazo responsable a expliquer bino ba vrai et réel problème ni ezali koleka natiki Mardochée pe sabino temps ya ko savourer ce que nous avons trouvé ici.
à l'heure boyuti komona condition nini bana baovandela ndenge nini ezali oyo nasengi bino na mai na miso intervenez, sinon ça serait pas bon. Soki mwana moko ya awa azwi problème yo moto otali ngai que tu n'as pas intervenu, dis-toi que quelque part na motema na yo okovivre bien. Moi je pense pas ngate ngana okokate. Je vais faire de tout mon mieux pour faire quelque chose na bandi na ngai et puis na biso nyonso nyonso tokolanda te pe troya. Donc bano nyonso bozo mona on c'est ces enfants orphelins de cet orphelinat. Oh nyonso bozo mona o batandami a. La plus petite, elle doit avoir dans les 4 ans. Yeyo. La plus petite, elle est là. La plus petite, il y a bango nyonso yeyo akokoza na ba 4 ans. Imagine que tu as un enfant comme ça chez toi. Oh azo luka, kolia, na tongo. Déjà cet âge là. Ça te fait quoi? Et puis au vandi pendo au zappé pendo changer chaîne. Au bon na okotala. Non, il faut avoir un cœur. S'il vous plaît, je vous en supplie, bano ba traverser moment moko qui fait très mal au cœur, alors faites quelque chose. Je ne sais pas si elle pourra parler. Bonjour bébé. Bonjour. Ça va? Ça va? Ozolianine. Ozolianine. Na pesi bonbon. Wapi. Asombeli wapi. Regardez-moi ce joli bébé. Oyo, il faut la mukana tongo a éviter soka kolia to akolia te. Azola la na ba condition ma be makasi. S'il vous plaît, na sengi bino pena bosala quelque chose. Je ne veux pas pleurer. Pourquoi je ne veux pas pleurer? Parce que je me dis que tozara balongi. Je ne veux pas en combat dans la victoire déjà. Donc na osenga bona déjà que na victoire moko, ils ont accompagné biso et je ne veux pas pleurer. Ce qui n'a Léli n'a pas si satana accès, il y a les devant, Azol accent est impossible. Moi je sais qu'ensemble avec vous, ça ne serait pas impossible. Regardez-moi ces enfants qui sont là. On a posé certaines questions, on a combo na bango. Mardoché quoi accompagner nga? Tabanda boye. Yaya bonjour. Aye pe azana difficulté hein ya koloba et tout ça là. Azana âge nini? Okoko ya comme ça présenter biso bango alors. Ye azana âge nini? Ye azana ba âge ya ba 17 ans mais azana difficulté ya koloba. Aloba ka bien maloba ebima ka bien te. Aloba ebima ka bien te. Bozana ya depuis âge nini? Oui, tozana ye awa na ba âge na ye ya ba 10 ans ba ya ko boa ka ye pe awa na kati orphelinat. Donc bino bolamuki na tongo beaucoup timwana. Ndenge tokotaka na ba prière so bozokota na ba combat de prière ya ba 19h na ba 20h bokoya kosutuka bana bazolela wapi ba parents bazati batiko bwaka bango ne bakoya pe koluka bango te bakoluka bango pete. Wow, c'est pas possible. Bongo Yaya, ça va? Ça va bien. Kombo nani? Bethel. Bethel. Vous avez âge nini? 14. 14 ans. Oui. Vous avez depuis âge nini? Depuis 5 ans. Depuis vous avez 5 ans, vous avez Oui. Otangaka? Te. Matanga quand même? Atanga abanda kotanga katanaki pona difficulté ya mbongo awa tozaka na bana soki 8 personnes batangaka compte tenu ya ba moyens. 8 personnes sur combien? 8 personnes sur 35 enfants. Siko 8 wana batangaka wana eza bana ba umeli awa bozipona bango na critère nini? Bon, nande tokenda na l'état ba senga na ba école o ya ba gravité d'enseignement, gratuité d'enseignement, ba ponaki commune batindaki. Mi balepe ba serviteur de Dieu batama wande ba banda ko supporter bango. Mais tozotala bazo ya soute. Wow. Bino mo boyo ka difficulté nini ezali bana bazotanga te. Mais quand même aux ana moi ba notion de base na kala tangaki oyebi ko makombo na yo oyebi ko débrouiller quand même ko tanga ko compter bongo. Oui. Oyebi quand même. Oui. Siko soki lelo yo ozota la caméra batuni yo eloko ni okoko senga. Na senga na bakonza mboka ba soutenir biso po a toza pena tozo vivre vivement pena ya pasi classe ko tanga te kolia na pasi. Ya on a sengi bakonza mboka basunga biso. Bakonza mboka basunga na batu nyonso ya mao. Na batu nyonso ya mao. Eloko sali na liboko ezani? Infection. Infection. Mardoché cause la infection na tombola liboko batala nanu.
Infection nano ke hôpital te depuis infection ebandi. Dans la quête. Wow. Vraiment bandeko balandi bino bozo mona loboko ya mwana. Est-ce que ça lo passe yozo ko bouger te? Ceux qui olali so la muke vimbi ande wande lo kangamaka. Mais ça na mouvement total. Ça na mouvement na loboko. Et ça la passe. Mouvement azo sala mais à partir ya awane. Siko iloko nini azomela comme kisi tout ça. Pesa ki ye ba plaquette ya amoxicilline. Yango na moni ke ba mai wana ibanda ko bima lelo ezobima te. Yango tozo continuer na amoxicilline. Mais à quel hôpital te? Te, ba moyen ezate. D'accord, moi nani nisusu naza au hasard. Wapi ba bakenda classe kasi na tuna. Yaka. La Roche Yaka. Bongo yo kombo na wana. Akim. Akim. Ozana ajni. Nana. Olo ba malembe lo ba makasi Akim. Wana ajni. Ana 10 ans. Wana 10 ans. Oyaki ya depuis ajni. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ozala ka awa. Yeah. Okenda classe. Yo tanga ka wapi ozana classe ni. Ana na 5e. 5e primaire. 5e première. Otanga wapi. Na EP12. Na EP12. Bongo yo kenda classe te. Na classe mais bongo ezate ba bengana. Solo. Yo za depuis âge. Ngala 12 ans. Vous avez 12 ans siko. Bando ya depuis âge ni. Depuis ya awan. Na âge 6 ans. On a 6 ans. Yo aussi 12 ans. Vous avez ka. Na classe ni. Na comme na classe na comme na nini on a 6e. Na 6e. Vous ça te na fait pas néo. Mais malgré bongo ezate. Bongo ezate. Tout tanga sote mo. Bana question ça mandenge ni. Nzamba wasoma. Salam. Wapi? Nani susu? Pashan. Yo bazolo batu batanga atandinga bien. Yemta yembe langa rufele ya pamba yeka si yemba au ne bako. Yemba na yo. Afala ya pamba. Yemba makasi ko. Afala kuna. Simba mikoyo moko. Yemba. Afala ya pambe papa zate nana kozalisanga. Vinanga pase nazali mokili yango nini mpona mona pasa boye nazali mokili yango nini mpona merite pase oyo pasa motinda bonga kokananga te vinanga pase. Oh là là. Okomi na classe ni? Tanga te. Soko ozotala bato bazotala yo koyebisa bango nini basala nini kuna? Basunga biso. Tala na caméra kuna. Basala nini? Basunga biso totanga te. Bongo nzembo wana yemba yango pwana. Papa nga na mama na bakufa. Omona bango tango bakufa ka? Te. Yo komi depuis âge ni? Na 6 ans. Ozaki na 6 ans. Baye kotika yo awa. Nani aye kotika yo? Mama Melanie Tumba. Mama? Mama Melanie mutayaki na yo. Mais obando va na nani? Na Koko. Olingo tanga? Otanga? Nzamba kosunga. Aosunga yo tanga. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Siko tozo responsable bébé. Okita munki na yo ozoyo. Oh là là. Voyez-moi combien c'est compliqué. C'est dur de ne pas verser ses larmes, mais ça fait mal de voir qu'une petite fille de cet âge-là peut déjà se dire que non, à vivre tout ça là, ça fait très mal. Maman responsable, aujourd'hui que Bana Baza depuis orphelinat ont existé depuis combien de temps? Orphelinat c'est depuis 2002. Bandaki na maman Marie Mpala. Nzamba pambola ki akenda poto akwabandona. Comme vie bonga moyen s'occuper sous na ONG ezate. Maman Mélanie Ntumba na cadre l'église ya Cité de Paix. Aye komona ke moyen pe atika bongo azate ndenge ya zwa ki alobina zwa na continuer yango to continuer akanango. Batu ya mitema malamu mingi basali Nzambe nde bayaka kosetu kotika bana mwa lisungi ya kolia na bandeko o bazoyoka ke kata na kosunga orphelin na veve na kosala Nzambe kosala quelque chose nde bayaka. Mais ba difficulté tozana ngo awa mama ozomona net condition nanu ya bana
ezopesa pasi ya kotala pe na côté ya classe na bango. Ces enfants aussi baza na droit ya vie. Po biso so to négliger bana o lobi na bango bakokoma bakolona. Bana basi bakozwa pe bazemi bakomi kobota pe. C'est ça le moment na ko encadrer bango. Ebele na omona baza na mbongo. Eloko pe kosala na mbongo ezate. Metala lipamboli ya malamu yango na bana. Jacques chapitre 1 verset 27 ezoloba mutu akosungaka orphelin na veuve. J'espère que Nzambe atikaka loboko wana pamba te. Zosenga batu ya mitema mawa, batu bazolanda ngo bosunga bana oyo baza pe na droit ya vie. To sunga bango bayeba kokoma. Tozana ben firme awa. Tozalaki na combat, veille de combat. Toyeko tala mwana oyo ayaki na nani. Mwana tikali babwaki ye kuna mwana zolela. Parents batu na bandimi nyonso muntu akondima azate. Toyeko récupérer mwana. Azana difficulté ya koloba. Aloba penza bientôt babilo kwa bongo. Deto kenda na community après ba recherche toyeko mona koko naye. Koko siko mwana alobi ngai botala na koko na bango akenda aboy. Ba difficulté nazana ngonga na kokoka koboko late. Mama na bango akima akenda. Ngo tozwaye aza awatina ba âge mais azana difficulté ko tanga azana difficulté ko koma. Siko bokene na ye wapi? Nzambe asunga mutama wape toko banda na ye pe ata neti batangisaka ba ko ya kokoteka te akokosela. Ya kokoteka te mfu na maboko lakisa maboko na omona ke maboko ebandiko ya makasi. Akosala te esthétique ata coupe couture quand même akosala. Makenda classe te. Akenda classe te ata coupe couture na esthétique on fait la base. Bon va luka la solution mususu nini. Eko ko pesa mena mais siko ba réelle difficulté la mino to lingi ola kisabiso esika ni bana balalaka. Et puis robeta biso solo ba lera non to banana li solo ba lera ndingi. Merci maman. J'espère que yana eza zarte. Nzambe oyo apambola bana ba mama apambola yo. Apambola yo, apambola bino makasi, abaksa un place. Sende to lobaki déjà na Jacques, c'est que bino nde boye awa na likanisi yako ya kosunga pe kokoma koyeba bana o balala kandenge nini balia kandenge nini eza bino te. C'est-à-dire Nzambe apona bino déjà payer mutatindi bino awa. Soko tali biso to luki bino te me bino moko Nzambe tuti na motema na bino nde boye. Bango baliaka mingi na otala na mopanzi na basali ya Nzambe. Ndenge salaka bango pasi neti kuna bomoni ba serviteur ba yelelo bango pe baza basali ya Nzambe. Après ba kiliti na bango ba yekotika mwa kopo ya loso pe po bana basala nini balia. Mingi tozana bilanga. Na matembele tosala awa pona bango basala nini balia. Voilà, pour ceux qui ont un prophète kuna action zo basé mingi paysanne biso toza batu ya bilanga bandimi na batamite mama wande bazo ya kosunga bango. D'accord, si konne bolobi ko baza mingi bata bilanga. So mutapesi be tendu bolona. Bokolona bibisi pe makambo malamu. Pourquoi pas biso tozala ki pena bilanga na biso na bateke. Tokendaka me ba outillage wana ezate. Mais soko mutapesi biso etendu. Mais toko bimsa makasi o nyonso mama ka pona bana oyo batanga balia. Wana pe ezali parmi ba appel o tozo senga ba oyo baza na besoin mutu pe azali na ba hectare na ye akoko pesa biso déjà na kati ya Prodec à Prophédec déjà baza na 4 hectares moko kuna ba débrouillaka mais ba condition comme difficile pourquoi parce que les moyens pour na ba outils ba graines ba biloko wana so mutu fournir yango azate soki yo poza na kati ya agriculture tape moyen moko rodel ba orphelin oyo ba meka ko eloko ya kolia yo poza na elamba oza na nini sangisa ela bana oyo mbetu tout ça là ensemble na bino to la force oyo webi pe que boza na problème ya loyer lisusu. Oui awa toza pe na problème ya loyer to futelaka to futela ngo ezalaka mingi nde mama zo sunga biso na côté ya ba offrande ko bamba bata mawape neti boye toza na 2 mois to futite toza na chebino libanda bokewa na bano. C'est ça le problème. Toko kende ko tika bango kana ndako ya mama prophétesse. Donc bande ko balandi bo comprendre que bana o nde bazabo yo bana kati ya danger. Vraiment sangisa moi muke na yo osunga bano soki po ofutela bango ta ya 1 année. Debi ko za na mbongo mabe ezate. Ofutela bango ya 10 mois.
toyebi kozana mbongo mabe ezate parce que parce bazovanda bazofutela ba retard déjà ya 2 mois so bakoti 3e mois garantie yango ezokenda kosila bakozala libanda bano nyonso yo nde mutu ozana moi quelque chose okanisaka nasala nini mpona baorphelin mpona baveuve toye koluka yo na ndako na yo lelo soki olandi yango eza en 20 soki nzambe apermettre kolanda émission oyo c'est parce que eloko ozalaka nango mpona kosunga baorphelin yango eye kokutana na yo mpo kosala quelque chose ede bana oyo ozomona oyo na image oyo tolakisi tokei nanu mpona lelo tozokima mbango par rapport à ngonga molili ezokota tomona bisika bana balalaka bino moko botemone soki mwana no azola na condition wana kozala ndenge nini tala mwana biso abeli infection na liboko fo tomema ye na hôpital nyonso wana ezosenga bamoyen toza na yango te tozobelela bino bopesa bamoyen pour que tomema bango tolesa bango bafutela place ya kofanda balala bien septembre fo batanga défi na biso to relever tout reza septembre bano nyonso fo bakei classe pour kokelela bango classe wana ezopermettre que lobi bakoma bato bakoma baresponsable mais soki totiki bango boye lobi bokolobaki basheke bakoma ebele par rapport à nini par rapport à abandon au total et ça là tokena to visiter ba chambre baza kolala. Bonjour maman. Bonjour. Comment tu as na kati orphelinat maman ozalaka awa ofandaka awa depuis combien de temps ovandaka awa? Na omeli mamuke. Bayebisi biso koza na problème ya vision. Misu maman. Ebandaki maladie obotama bongo. Nabandaki orphelinat nabotama bongo te. Eza nabandaka koteka. Tant on a zo teka ma biloko na mikelo kama banguba ma makala nini liboso kuna na oteka na kata wenze. Alors moto aye kopesa ngambongo tant on fungaka mbongo na boye pesi flamme na miso. Alors miso na ndongo zabwe na zo mona na ngayo te na se batana kama kelele bato bazoloba. Na ko na bi manja batute. Ça dit combien de temps bona ba pesa mbongo wana? De banda 2014. Depuis 2014. OK, nda hôpital te. Hôpital makoki na no pesa na motene bando landaka ba mabonde likaka. Makoki ya kopenda hôpital dans les athées topi basa opération miso bongo sana mote oko senga nini na bato ba kolanda yo soki faut ba aider na sens ni ba même hôpital ba pesa ya kolia ya komela bato soki ba koide ngai o ba kopesa ngai yango ekuna kozwa moye kinaka na hôpital so batindi biso esi soki to ya kozwa yo to mema na hôpital soki ba batindi yo kozwa ngai na hôpital na koboya te oui mama siko za na H ngai na za na botami na le 30 juin. Anniversaire nous a le 30 juin. Na botami na 6e mois. Vous êtes na 6e mois mais année nini? Na 6e mois le 30 juin ka. Le 30 juin eza date. Mais mbula siko 1960 ka. 1960. Yo mokolo indépendance no botami. Mokolo indépendance ndena botami mokolo lipanda pe na komo na ngai indépendant. Kombo na indépendant. Benga ngai indépendant pona sa mutali panda pona botama ki indépendance. Le bel chef de l'état eloko moko parce que yo za parmi bato ba botami mokolo indépendance. Ngai na za mokolo indépendance na botama ki na mokolo indépendance. Mokolo na indépendance. Mokolo mboka ngai pe na botama ki mokolo lipanda bato moko bato ka ba indépendance mokolo ndenga na botamaka. Boza bato fo ba pesa bino cadeau. Na botama pe na mokolo indépendance tango bazwa ki vedina bani victoire victoire na mboka walipanda na biso mokolo wana ndenga na botamaki oyebi pe nzembo ya lipanda na biso analingaki oseka quand même nayambi kaka nde nayambi bino ndenge boyebwe mama na ngai nasepeli na esengo makasi nasepeli kaka nzambe akosunga baoyo bakosimbama lisusu tokozongela okala mingi te mais sinon tongaki toyeba moke est-ce koza na bana ndenge nini ose retrouvaki awa na se retrouvaki kaka na bato ndenge bakosunga ke mama tovanda esika boye mpona kosalisa moto mpona komisalisa na bapriere kolandela makambo nyonso ya bapriere. Merci maman. Kombo nani? Kombo na ngai Mabeya. Beya Mangongo Ponzo. Beya Mangongo Ponzo. Ndeko la mungala? Yesa mungala. Mungala mboka. Oh, mibra mama. Mekende koti mama. Na yebi ndeko lo bapena mingi te me. Tokozongela oza makasi. Merci mama. Na kozongela Mabeya. Zongela ngai mama. Bande ko na ngai Equateur. Napesi bino mbote mingi nino kwa mboka pato ko blikola mkaka pato botama mingi na bakote kuna te pepe basanga mboka napesi bino mbote mingi ngande ko na bino Mabeya Ponzo na utungisa mana pasi utungisa mana kata miso oyo na yibaka te na boma moto te me mokili kaka yango pasi so tungisa manga na usenga ka bato o bazali ko na biso balika na kusunga ngai
bamondela mpo na ngai nzambe mpe asunga bino bokende liboso mpo na biso bato tokomona bapasi ntango mosusu tokobika kaka na nzela na bino tokobika ya solo nzambe apambola. Botani tandi na se na moi pièce oyo bazalaka combien balalaka combien na kati ya pièce oyo? C'est presque balalaka 15 personnes na pièce oyo. Mais ntango corona boye bozobanga yango te donc bana basi nde balalaka na ndako na ye ya mwa mikolo wana tofongola kuna mona biro batandi balali siko bamusu balalaka awa omona kuna nde bakangi tokabolaki boye mibali balala kuna basi balala kote oyo mpo moyen eza te bino moko bozomona condition bana bazolalela ça fait très mal est-ce que baza na ampoule awa ampoule eza te ezalaki yango wana na nsima na yo oh là là oyo installation bino moko ka bosali tala installation na bango mais oyo eza dangereux mpo na bana non so courant ezali eza très dangereux bandeko ba bolingo boyoka bakota makambo botala pena condition bana baolala 15 na kati ya une petite chambre là mso na vidéo bomona ngoma munene moi je suis dedans eza muke ata kolala 2 personnes na kokoka te na olinga na ngai te mais siko bana balalaka awa maman na biso pe totiki di bana mama be alalaka na bana awa imaginez un peu ce que ça donne pardon faites quelque chose il faut to luka place pour na bana oya malamu to tia bango à l'abri tala ba danger ya kovana na pembeni ya courant boy eza malamu te tokena kobeta na to pa bana yibali sikani baza kolala balala kana mama o alambela papa ete babi na bima te na buto balala awa akolia na bango pe saka awa nde balienda sima to balala na sima pe chambre te o nde yango to kabola ki ko te awa nde la mbeza boy o ka rido nde to tia mokabola kaka ok siko awa namoni ka musi moko batandi d'accord ok bana ok c'est bon bandeko tokei libanda to clôturer na maman bongo boy bandeni tomoni tracasserie ya ba dossier manini ya ba leta pe nini nde ezo déranger bino na côté eloko ezopesa biso pasi tala neti bana ya boy mais l'État azoya kotungisa biso susu na mikanda soki biso tozo contribuer moko ya développement na koaider peuple po musalo o eza ngai tozo somba neti o ya service ya ministre des affaires sociales eza $50 na kokende na hôtel de ville $50 na komona bourgmestre tozo pesa $30 na komona papa social $30 nyonso wana ba service bazoleka vraiment ba konza mboka ba meka kotala na likambo po oyo eza parmi ba social yango tozo sala développement tozo sunga kutu leta mais place que biso tozo bénéficier te nga kutu nga nazo sala au na sala nga ka bongo na mona nga tamta pesa lisungi te soki mama Mélanie azo sunga te vraiment nzambe apambola mama Mélanie soki mokile loba ke akufa lelo abaksela ye ata 10 ans 100 ans toko tombele biche. Biche. Vraiment, je crois que très chers téléspectateurs, Boromona Maman Mélanie, on aura aussi le temps. Bientôt ça va émission gospel pe, en tant que serviteur de Dieu, Boromona Yepe awa kala mingita au défilé pour peut-être un mot, mais sinon on a aussi ça, un mot de la fin. Mot de la fin, Nzambe apambola bino. Amen, amen. Nzambe apambola yo bino atombola bino. Place oyo ya bongisa ki pona bino. J'espère que bokomi na ba député te. Ozata ministre te. Maman, est-ce que yo to vota ki na selemba o? Mais eloko nini etindi yo ya kotala bana o. Nzambe wana apambola komisa ta président de la République. Amen. Po tango kokoma bokozala na posa ya kosunga sus. Ka ba serviteur de Dieu. Papa, musala obozo sala botala ya kosunga. Ba ofwani badi mbotala ya kosunga. Ba musu bazo tanga te. Tala be infection na maboko. To te ya biso pe to sala yango. Ba konja mboka ba député, c'est ça le moment ya ko gagner. Boko yaka na area ko kosa biso na ba voix. Opesi biso tricot.
opesi biso sakombe aloso metala musala munene ya osala yango nzambe apambola bino peut-être oyebaki te eloko kosala musala yango napesi mpe ka verset public continue na Jacques chapitre 1 verset 27 okomona kuna bato basungaka baveve bakosunga baorphelin nzambe asalaka na bango ni nzambe apambola bino nyonso bozolanda bémission à travers bamama na biso nzambe apambola bino apesa bino bamoyen boyamba bapele boyamba bokota na bakontak ya bambongo mpo na yebi ke moko te akomona aleka na nzela ya nzambe nzambe adecevoira ye bano baza bana na bino opesi merci nzambe apambola bino. Toujours dans le même cadre de Koyamba, serviteur de Dieu, Tokuti sur place, vous le savez très bien que même la Bible nous recommande que Tokoli Saba Nabisona di Lobanzambe pour l'oïba ko s'en détourner. Voilà pourquoi il y a toujours un encadrement spirituel qui se passe ici na orphelinat pour nous permettre bana bakola non pas seulement ba croître non pas seulement na âge na nzoto mais aussi spirituellement. On va aller dire bonjour à ce serviteur de Dieu qu'on a rencontré ici. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour maman, bonjour. Boni bino. Nous allons bien. OK. Papa tomonio awa. Oui. Toyebi que ozaso souto ya koleka na ba émission na biso oui. Pour que to beta masolo mususu nyonso ya bonzambe ainsi que ya ko aider bana. Nini ozosala awa? Non. OK. Par la présentation, je m'appelle pasteur Victor Maweja. Okay. Je suis ici, ce n'est pas mon église. Ça c'est une église de la maman prophétesse, une amie, collègue quoi, dans le travail. Ce qui m'amène ici, c'est apporter un petit rien que j'ai reçu aujourd'hui. Oui, c'est ce qui m'a amené ici. Vous voyez derrière moi, il y a les enfants. Ces enfants ont besoin de manger quelque chose. Nous, en tant que les serviteurs de Dieu, nous avons aussi besoin de ravir un peu une petite bénédiction grâce au soutien de ces enfants. Oui, quand j'ai fini le culte, je suis sur l'avenue Lubaki, numéro 141 dans la commune de Bumbo. C'est là où se trouve mon église. Je suis le pasteur responsable d'une église. Je viens de là. À chaque fois, quand je termine le culte, je descends aussi pour apporter un soutien. Et c'est chaque dimanche que vous le faites ou Oui. C'est bon. Chaque dimanche, je peux avoir quelque chose où je peux déposer aux enfants. Ce sont des chrétiens. Okay. Dans chaque culte, ils sont dans l'église. Okay. Après culte, nous savons comment préparer l'endroit pour qu'ils puissent se reposer. Merci pour ce grand travail spirituel que vous faites pour ces enfants. Oui. Mais sinon, un mot par rapport à tous les serviteurs qui vont vous suivre à travers cette émission. J'ai dit à mes chers collègues, nous sommes là, nous dirigeons l'église à la manière où le Seigneur nous a donné. Si je vous dis ce que j'ai amené, peut-être vous pouvez voir que c'est trop peu. Mais ça servira même à 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants. Nous sommes encore les serviteurs que Dieu n'a pas encore bénis financièrement. Mais le paix que Dieu nous a donné, nous amenons pour que les enfants vivent. C'est une réalité, c'est la vérité. Homme de Dieu, Dieu vous a déjà béni. Pensez aux pauvres, pensez aux orphelins, pensez à nous soutenir pour que ces enfants ici vivent grâce à vous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On va prendre maman Mélanie aussi, parce que beaucoup connaissent Mingi, mais non, on va prendre maman Mélanie. Bonjour maman Mélanie. Bonjour Ndeko Nangai. Boni. Nzamba lola pambola yo. Amen. Kombo Nangai maman Tumba Mélanie. Nalinga koleka na télévision te po ezalaki don nanga nzamba pesi ngai. Ngape na nyoko amaki na vinanga. Pasio papa kufa mama kufa na mona ngape. Nalingaki ete bana banyoko malokola nga na leka na vina na pasite. Ndengo na moni ba mama baye kotala bana na sengina no nzamba lola pambola bango na futeli bango transporte kasi nzambe o apesi bango motema bolamu ya koya kotala oyo pe akolanda bilili oyo a soutenir pe bango ngai na mama prophétesse Ntuma Mélanie musala na ngai ya kokamba kokende kolela pona ba mususu ozala mokonzi ozala nani oza toyeba yo na kombo toyeba yo te soutenir na lelite na lobi pona zana Dieu de Israël nzambo ya koyoka mawa ezala bato bazana libanda ya mboka nzamba lola simba bango akota pe bitumba oyo ezala ba mafi bazo sala musala soki nzambe te balingi bazwa motema malamu te pona ete koya kosunga bana ezala papa Félix Fati Beton ezala mama Denise na pesi bino merci nditumbisha watendelela utumumanya diakula dia bana banshia
njingamba bana betu bonsu nyi bakumbushi mai nyi bakumwena jitu nyi bakumputu wewe wonsu jumva kwa kula kwa nyikunji ndomba njindongolola jibikila janyi lwalula mai koko bana banji nabu njimfuchila mwabeo chena nyidikuwa chishato jikuwa sheja njidifuma kudiwa chendelele baluma bachishila ba pasteur kibatu bala bansamba koko mwabeo dimanche jonsu bala bafila mamanga takunu mamanga tako quelque chose nzambi atamba kubenesha ba pasteur bonsu batu bansungila bwalu bwatu balu kusamba bana kumakanda nyito kumakanda kwa chendelele nzambi wa mujulu chitungu mbana bwa kula ku television to bwalu havu mwense mfumu yikile ni nzambi wa nyampesha kwa kumakanda bwanyi ampesha makuta bwa ndongolola bana ababimbi bidibi kumbana mujina dia Yesu ndomba bakaji baluma mujina dia Yesu akunazaleta jede Israel asimba bino mitema na bino ezala mitema mabanga te mitema na bino ezala mitema ya mawa mitema na bino oyo nyonso akopambola bana oyo nzambe akopambola ye nzambe wa mujulu anobenesha. Merci beaucoup maman, merci énorme. Oyo repose biso sous adresse ou insister sur l'adresse. Merci tozo pesa pe ba contact na oyo komona numéro ya téléphone toza na Selembao non loin ya maison communale arrêt dépôt Makala avenue Mitendi numéro 51 na quartier Konde. Siko tozo pesa numéro ya contact 084 64 16 00D 081 82 28 751. Nzambe apambola bino mingi papa walesa Nzambe apambola yo ba action o tozo mona papa toza na posa lisungi ya kosunga pe bano Nzambe apambola bino. Merci beaucoup ndeko balandi ba téléspectateurs nyonso ya chaîne Nabiso bozali komona bana yoka ni télévision bo réagir na pasi ya bana oyo bana ya Evi télévision bolana Evi télévision waza touché na kolanda émission oyo vraiment on vous attend. Il y a des numéros affichés au bas de l'écran maman papa si numéro kuna boyoki yango vraiment on a besoin de votre soutien pour na bana o batanga ba vivre ba vendre na ba conditions il y a quand même bien même si ce sera pas un luxe mais ils sont quand même abordable pour na bana ya âge na bango. Il y a des infections qui se transmettent bon mona que ce n'est pas trop bien. Bon, t'as dit que aujourd'hui il y a le coronavirus, mais bana bazo vivre dans condition moko oyo bazo respecter même pas mesures barrières. Donc alors n'hésitez surtout pas. Bobenga, boya, boyoki adresse, tout est là pour vous. Bosala quelque chose. Donc numéro ya kobenga awa pour na benga orphelinés ali plus 243 pour la bao bazali banda 85 64 16 002. Na bandeli plus 243 85 64 16 002. Waneza numéro boroza directement ba responsable ya orphelinat awa pona kosunga bana oyo. Vraiment nzamba mona papa mbola bino bana nzambe nzamba yoka amona asimba mitema na bino ndeto mona ni mikolo mikoya eza ya sukate. Bye bye.